Na ngomba Goma mukolo mwa eyenga inso bakonzi bakitaka obalabala pona kosala mosala mwa kopetola mpe kolongola bosoto bonso mukolo mwa motoba baimboka ba ekolo Congo démocratique olisangali ya bango diaspora plurielle bautelaki na bikolo lokola France Bruxelles na bokomi bobango na Goma basalaki pe misala mia salongo elongo na mondele mboka molandi wa ngomba Goma Désiré Ngabo. Edi Bolombo, greffier international, mpe mokambi molandi wa lingomba diaspora plurielle, apesaki makanisi maye natina ya misala mie bakonzi ba 123 bazali ko sala na ngomba mokonzi tuka Nord Kivu. Objectif Nabiso, principal amour du pays, amour du peuple, amour de la nation. Donc tant que ça il y a Makamboyo, tout ça il y a mon thème moko. Il y a la liberté comme des enfants. Dans le mois de juin, 6 mois après Biso, tout ça ici sur la décembre, toujours pour bola moyambo kana Biso to avancer, to accompagner révolution au Salama et puis Makamunyo sur révolution dans tous les sens, économique, social, politique et autres. Tout le monde qui a gouvernance et malonga ezali. Yangona, et je c'est l'exemple où tala. Makambo ya salongo, to salaka ngona tangona ya président maréchal. Mais to zongeli yango sikoyo. Yango to baki à tout prix to zala wana. Le quoi toi da 2 semaines awa. Week-end nous sommes que tout ça salon pour l'amour du pays, pour la propriété par rapport à Kinshasa où est commis poubelle. État de droit, c'est ça le plus important. Les autorités agissent. Tout ça, l'autorité va respecter la loi. On peut faire respecter la loi. Donc, on a dit que le salon, autant la terre, on a la voiture, autant la banine. C'est le plus le moment où on a la voiture, on va bloquer, on va immobiliser la voiture, même pendant une semaine, même 2 semaines. On va mettre propre la ville Nabango, on va les battre, on va respecter la loi. On va respecter, tant que on respecte, on va Mokili et tambola la principe. Mokili, c'est un principe, n'a pas principe, ma camté Zalibia, n'est-ce pas tokitaki na Kigali tomoni Kigali Rwanda nini na ba propriété na bon pona ni ba principe na ba loi donc awa pe photo za la pe to ça la pe ningi moko donc nous avons encouragé la population ya biso ya Goma ba mama ba tata ba bazola na biso awa de to za ko solo awa po to za la katea bitumba to zo continuer bitumba to na terrain biso to abata terrain to boya makambo ya ba ingeta to ganga na libanda Europe partout où il y a pas de solution to yepe na kati poto sala masolo to luka ba solution to kene na victoire oyo tina suka to benga na banguna oyo balingi te ke mboka na biso pe e bonga e s'enrichir et se développer voilà on a koloba bandeko na biso balanda biso boya to za l'ensemble bandeko to za na bangwa to yepe na ba possibilité belé pourtant to yaka toujours avec quelque chose donc mbalo to yena makambe belé to yena ba produits médicamenteux ba kisi banini pona ko sunga bat oyo bazali na ba pasi baza ko ba traitement bien té et ba matériel monsieur za ko zanga nous la diaspora plurielle to memeli bino ya ngoli susu donc na cadre moko humanitaire. Gabriel Katako moi lingomba diaspora plurielle atonisamaki na esengo na komona lolenge baimboka banso bazali nsima ya bakonzi ba ngomba Goma na tina ya kopetola bisika bya bango tolanda matatoli maye awa. Donc nous sommes arrivés hier et nous commençons nos activités et parmi nos activités il y a effectivement la participation à la vie locale. Par exemple faire le salon comme ça, faire les travaux communautaires, oui, cela nous intéresse dans le cadre de notre organisation, dans le cadre de ce que nous faisons déjà sur le plan humanitaire sur place à Goma. On a parlé avec son excellence monsieur le maire et ça s'est bien passé, il nous a expliqué le projet, on voit lui-même qui donne l'exemple, donc pour nous c'est très important que l'autorité lui-même donne l'exemple, on voit que la population est impliquée, pour nous c'est très favorable. Quel est votre appui, votre ajout dans ce qui se passe ici? Vous pensez que vous pouvez intervenir comment pour accompagner les autorités de la ville? Déjà vous nous voyez avec des gants, avec un balai, ça c'est le premier pas, il y aura d'autres pas. Pourquoi pas faire des dons de gants, des dons des balais, des dons de camions, même plus, on verra par rapport aux moyens, par rapport aux possibilités pour accompagner ces mouvements humanitaires sur la propreté de la ville. Un message à la population?
j'encourage encore le Goma tracien de continuer cela, qu'il y ait des autorités ou pas, dans la conscience individuelle et personnelle, d'être propre et d'assainir la ville. Désiré Ngabo, mokambi molandi wa ngomba Goma, akitaki kotala lolenge nini misala mya kotonga terrasse enene mizali kosalema pona kokitsa mai na laki Kivu. Tosimba ete bai diaspora pluriel basakola kete bamemelaki baimboka lisungi lokola mino miandenge na ndenge pona kosunga baimboka bana na eleko eye bazali kozongela ndaku na bango bisika mingi na etano mobimba ya bituka bia nord pe sud Kivu.